émission Nabiso ensemble parlons-en ezali moko ya émission eza kopesa biso mayele boyebi pe bwania merci Nabino bayo bozali abonné na kati ya chaîne Nabiso Angel Miezi officiel to sali moi mikolo ebele to monanité to yokanité. Pourquoi? Parce que moi kosu etungisaki moi moke kasi na bolingo nzambe na bonzambe na ye lelo nzambe abi ko permettre toyeba kosala émission bandeko ezali ngolu ya kozala na pema eza ngolu ya kozala na makasi eza pe ngolu ya kozala même na mongongo o ya kolobela bandeko ezali ngolu ezali tato lipo nanga mokola lelo nayeba kolobela bino pe na émission oyo na bino bayoyo bozali abonné na kati ya chaîne Nabiso Angel Miezi officiel nalobi merci de votre confiance. Et vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Angel Miezi officiel TV, veuillez le faire. L'abonnement est gratuit. Surtout aimez nos émissions et veuillez partager nos émissions à ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas au courant que nous sommes en train de parler des choses très importantes ici dans cette chaîne Angel Miezi officiel TV. Na elibino des éléments en attendant na koloba mingite vu que je suis en train de vraiment protéger mes cordes vocales na koloba vraiment mingite mais na elibino deux éléments où il faut faire réfléchir biso et nous allons appuyer cela avec un verset biblique na lingi totala na lombango élément onga na yelibino bongo na koyeba ko commenter yango avec un verset biblique. Voilà, na lingi na tela bino élément oyo to yeba ko tirer leçon na yango botala. Bien-aimé, na yebite soki bolibo uti ko comprendre élément oyo nga na tieli bino. Na tieli ya bino ango na poni penza ezali pardon na fanfare kimbangiste. Pourquoi? Parce que na salaka émission moko boye oyo ndeko moko boye azali no kimbangiste menza ba ebaki kopesa ye vision kotalisa ye bitumba ya ba kimbangiste na ba mindele yango bomoni na poni video oyo batindeli ngango mingi me na poni oyo ezali na fanfare kimbangiste pona komona ndeke amati corbeau amati pona kokende ko s'acharner na drapeau ya Israël kokitisa ngo tina c'est bien aimé. Sous quelle onction, sous quelle puissance ce corbeau a été animé pour aller enlever ces drapeaux. Pona koloba ete nzambe alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Là l'Éternel est Dieu tout puissant, le créateur des cieux et la terre, le maître de l'univers a utilisé un corbeau pour faire descendre les drapeaux d'Israël na bendele na yango. Na lingi na tangela bino verset biblique nde biso wana tokokoma comprendre biti ya émission nanga. Je vais faire vraiment une courte émission. Veuillez m'excuser parce que vous voyez que je suis vraiment convalescente. Et je vais vous lire ce verset biblique dans Apocalypse 3, verset 9. Je lis au nom de Yoshua Amashia, au nom de Mpungu Tulendo. Je lis. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, mais qui mentent. Non, je reprends. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent
voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Là, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train de te parler à toi, peuple Congo. Pona koloba ete ba oyo ba usurpa identité na yo, oyo ba mi benga juif, baza ba vrai juif te, ba oyo baza kokosa ete baza ba juif, ezanga te muna lobi, eza Bible mutezo loba yango, ba lobi, voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Dernièrement, na yutaki kolwakisa bino na video na nga moko na salaki baza kolakisa biso na carte géographique oyo ezali kodate de 1588 bisika bakendeki kokoma na latin la terre des juifs mpona koloba ete bajuif ya solo ezalaka biso bato mwindu biso ba Congo, les gens du royaume Congo, nde ba juif ya solo bango wana. Mais lokola ba usurpa identité na yo, bato yo bakendeki komisala ba juif, ba créa contre moko ba bengi yango contre moko ya Israël bisika Yesu abotama, donc ba délocalisa naissance à vrai Jésus de Nazareth, ba memango na mabele mususu, ba salelango mboka mususu, ba salelango drapeau mususu, nde yango bomoni même ndeke aza d'accord te ake kozwa drapeau ya Israël alongoli yango na bendela nango e akitisi yango. Bien aimé bolingi nzambe abanda kolobela biso na lolenge nini. Nde bisiko biso to faut comprendre to bana ko sonde ba écriture ndenge papa Kimbangu alobaki botanga ka Bible boko kanga moyibi na eloko oyo ayiba bino dernièrement na tangela kibino na kati ya livre mokanda Genèse na chapitre 2 nango boko kende kokuta bazo lobela fleuve oyo eyaki ko arroser jardin fleuve wana ebimi na jardin ebimi pona ko arroser jardin fleuve wana un fleuve sortait de l'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 branches. Le nom du premier était Pichon. De Pichon, wana fleuve Nabiso Congo. Balobi, c'est celui qui entoure. Les premiers pichons, c'est celui qui entoure tous les pays de Avila où se trouve l'or. Et l'or de ces pays, et puis on y trouve aussi les blénium et la pierre d'onyx. Le nom de second fleuve était Guillaume. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Quand on parle de Couche, bah hébreu oya lelo, bah benga ka Couche, bah tout le monde quand on parle de Couche, ça veut dire bah de l'homme noir. Bandeko ba elema yango na kati ya Bible o esengeli to biso to kende kotangaka lelo na bakiseli bino Apocalypse 3 nde place baza ko kende kolobela biso batoyo baza ko kosa Apocalypse 3 verset 9 sikoyo tango tozo landela maloba bien ya kati ya Bible nani azokosa biso. Balobi, voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Bato synagogue de Satan, wanande babengi bato bakabali juif wana, bato wana ba juif wana o basala front commun baza 5 familles yo boye oyo basimba mokili mobimba o baza ko commanditer ba mettre partout dans le monde entier o baza ko assujettir Afrique na kati ya esclavagisme balingite Afrique kende liboso Afrique kende liboso. Pourquoi? Parce que ceux qui bino boke liboso boko ya ko découvrir ba secret na bango o ba bomba depuis des siècles oyo yo mutu mwindu oyebite. Nde bisiko tozali kosala effort to banda kotanga Bible to kanga moyibi
na eloko oyo ayiba biso bandeko. Élément liboso na yelibino yangoyo avec un verset biblique à l'appui pour na koloba ete ba juif nyonso baza ba juif te, surtout oyo ya lelo toza komona na miso na biso oyo balata bikoti na mutu oyo basalela biso Israël ya lelo babengi yango ndekuna Yesu abotama mensonge, ba délocalisa même naissance à Jésus, ba memango na territoire mosusu mensonge, ba bonza Jérusalem à liboso nde wana bisika AGD9 faisant kolobake, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, parce que la première maison a été détruite, la gloire de la première maison a été usurpée, la gloire de la première maison a été étouffée, la gloire de la première maison a été assujettie. Aujourd'hui l'Éternel et Dieu Tout-Puissant nous donne la nouvelle Jérusalem. Oh Batankama Babengi, nouvelle Jérusalem, oh Batongi Nakatiakama Balobi, Nouvelle Jérusalem, parce que Nzambe alobaki Jérusalem yami balé et kozala ndewana babeni kuna terre de Kamba, la terre sainte, terre ya Jérusalem. C'est pour restaurer en fait notre histoire. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Il suffit tout simplement de te découvrir, de savoir qui tu étais, qui tu es et qu'est-ce que tu vas redevenir, parce que ton identité a été usurpée. Élément nanga liboso na ngai na lobela yangwana na ko développer ngo lelo te vu que je suis convalescente. Nazoye la bino élément yami balé. Bien-aimé, na émission na ngai ba émission na ngai ndenge na salaka na sala émission oyo bisika na lobela ki na lobela relation ya papa Diangenda na Mobutu. Bien-aimé, ba président na biso nyonso ya Congo na lobaki ba pesa kabango bokonzi ko pesa et puis bokonzi moko te ya Congo o eleka sous contrôle ya papa Kimbangu ezalité. Bokonzi nyonso ya Congo eleka sous contrôle ya papa Kimbangu. Nazolo bango en connaissance de cause, je suis en train de vous chercher un élément et je vais vous donner cet élément-là. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire est vrai. Quand je parle de quelque chose, ça veut dire que j'ai une information que je peux donner. Nalobela bino kozwa pouvoir ya papa Mobutu ezalaki papa Diangenda mutu atia ye, même papa Kasavubu mutu atia ye ezalaki Kimbangu Yemoko. Il a été préparé, mais malheureusement il n'avait pas respecté, il n'était pas reconnaissant hein, de pouvoir dire que c'est grâce à Kimbangu qu'il était en place et que son pouvoir n'a pas fait long fait. Boyoka élément haut. Botala, président de la République, Botala, citoyen zaïrois, Mobutu Sese Seko, Papa Diangenda Alali, Azali Koyo Kangai, Abengisi Ngai Nandako Naye, Alobi Nangai Boye, Papa Okomi Mingi, Ona Bosalisa Biso Bakimbangisi. Endimami na biso na Bakimbangisi, pe endimami na Nzambe lokola. Asimbinga na maboko, akweya genou, alobi okali lobali ya Nzambe. 1958, Yohana Alali, azali koloka ngai. Osalisi Bakimbangisi na ngai mingi, okokoma moto monene. Biso kokomi moto monene, kobusa na Bakimbangisi na yote, osalisi bango bomokomi, tango okoma mokonzi monene na maloba ya Nzambe, continue kosalisa bango. Batata ba mama bandete ko 1958. Nazali na émotion mingi, na bosani date na sanza, mais na yebi tezalaki na 1958. Okomona te tata oyo alali,
oyo babwakeli ye mabanga azalaki prophète na kati na biso makambo ya lobela binga yango esalemi ndenge yayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi po alingaki moto ayeba te kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète Kimbangisi. Merci suka ya maloba na ngai wana bandeko boyoki bolimbisi ntango nalobelaka makambo oyo koloba ete Diangenda alobaki na Mobutu akokoma président ndeko moko atielanga commentaire j'aime bien ce frère, c'est un frère qui est très intelligent et qui regarde aussi beaucoup mes émissions, que l'Éternel et Dieu le bénisse. Atielanga commentaire alobi mais papa Mobutu malgré que de son vivant il n'a jamais parlé de ça. Je n'ai pas pu lui répondre comme ça dans une émission sans avoir cet élément ici. Papa Diangenda alobela Mobutu, mais ayebisa Mobutu, kolobangwe pa Mobutu. C'est comme Jésus quand il guérissait les gens, quand il guérissait Batumsu, ne dit à personne. Tout le monde a la Bible épée. Ezana ba makambo elekaka na Congo oyo bakimbangise basalaka ope boyebite. Voilà les relations qu'avait Mobutu et Diangenda. Ils avaient des relations où ils allaient spirituelles, où ils allaient sociales. Ils avaient des relations, il y a na ndenge babandaki ko entretenir. Abengi est prophète. Alors, Moto Alaliawa, Azali prophète. Je confirme pourquoi, parce que en lisant l'histoire de Papa Diangenda, quand il était petit, et quand il avait posé la question à son père lui avait répondu Okoki kosimba ngate parce que nganaza yo zanga. Et Papa Kimbangu avait dit aloba na koko kalabi ngana kobota makalisusu na 1918 nde kobota ya Papa Diangenda. Alobaki na kobota malisusu tango bana nanga bakozala na basi na mo bakozala na bazemi na kobota malisusu nde wana tomoni Papa Simon Kimbangu kiangani. Donc Papa Diangenda était prophète parce que sous son pouvoir, en fait, sous son commandement, ndetoye komona ba président Kasavu Bobazaki en place, ba président Mobutu Baye, ba président Kabila Baye, ba président Joseph Kabila Baye, et aujourd'hui nous avons Papa Tshisekedi sous pouvoir, il y a Papa Simon Kimbangu Kiangani. Boyoki ndenge Mobutu alobi Papa Diangenda alobela kinga na kokoma mokonzi. Donc ça veut dire que Papa Diangenda ayebaki ko investir déjà avant que biso to mona ye Mobutu kokoma président. Papa Diangenda l'avait déjà mis sur la chaise ou sur le fauteuil du président. Donc fallait qu'elle s'accomplir. Mais tant ayebaki ko couronner ye ayebisaka ye soki okomi président kobosa na bana nanga bakimbangiste te nde yango bomoni Mobutu azalaka quelque part na devoir ya kosoutenaka bakimbangiste oyo batu bakomprena mal oyo babandaki koloba ke Papa Diangenda bazaki na barelation moko babengi yango nini occulte na Mobutu, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que tango Mobutu a tourné ba Papa Diangenda na Congo, ne place Chitia, Zaïre et Kotaki. Tango Kasavubu a eu pouvoir, c'était un bon président. Oyo ayebaki komema Congo na mikolo akumbaki wana
n'épanouissement. Mais tango ayeba ki ko tourner, bon que kotala émission on a sala émission nanga 122. On a loba boyo kaba sekele ya bokonzi ya Congo. Ndebisika oyo papa Kasavu ba pesaka bakimbangise mo Congo. Abosani ke bakendeki na ye na nkamba, basokola ki ye na nkamba, balala ki esika moko na bana ya kimbangu po ba investir ye, abosanaki apesaki bango mo Congo, awanganaki bango jusqu'à même koloba ke pouvoir na ye eutaki pa bakimbangise te, yango bomoni bokonzi ya Kasavubu eumela te. Tango babengisaka une église kimbangise, Kasavubu balobi akokende na église ya Mandalala te. Kiti o babongiselaka ye, balobi papa kisolokele azwa kiti wana atourna yango. Bokonzi ya Kasavubu eumela te, Mobutu aye kozwa pouvoir. Bien aimé, makambo ya pouvoir ya Congo ezali azarte. Azar mon côté ezana makambo bokonzi ya Congo. Tout a été planifié jusqu'à Tokokoma na royaume Tokozonga na royaume Congo. Tout a été planifié. Kimbangu avait tout dit. Kimbangu avait tout planifié. Nazongi po nazonga makambo ya royaume Congo nde bisika Mobutu aye koloba na yoki pasi ndenge bobambi corps ya papa dia ngenda mabanga bomoni bisika mususu tosengeli tosalaka ba repentance pe parce que Kimbangu était là, to trahissa Kimbangu, to livra Kimbangu, to teka Kimbangu jusqu'à aujourd'hui to tourna mu Congo to ndimaka kutute. Papa dia ngenda était en place jusqu'à aller beta cercueil ya papa de ngenda mabanga bana Congo. Est-ce que to salela ngo ba repentance lokola to yebite lokola to sana ba révélation te lokola to sana ba sécurité to sana katia ba sécurité. C'est comme ça en fait qu'on est en train de prendre notre couronne, nous la foulons par terre et nous sommes en train de piétiner dessus. Et là, comme côté, oh, ils ont salma na kati ya bokonzi ya mboka na biso Congo, oh, ezali azar. Azar mon côté zawana. Bandeko, ezali planifié jusqu'à Tokozonga na royaume Congo. Yango tozoloba, bo signé ba pétition ya Kosekaf. Do signé ba pétition ya Kosekaf. Nde wana tokokende kozonga na kati ya royaume Congo. Pourquoi tolingi tozonga na royaume Congo? Parce que eza na kati ya plan ya Nzambe. Tokosine pétition na pona nini? Parce que tolingi tozongela royaume. Tozala un peuple souverain. Bon, vous comprendre? Nous ne voulons plus dépendre de la République. Parce que tant que nous dépendons de la République, nous avons des mains noires et ça tout autour na biso. Et surtout mboka lokola mboka na biso Congo, les trois Congo, Ozali, Congo Brazzaville, Congo Angola, Congo Kinshasa, Mendambo Gabon, tous zonga nano na royaume Congo. Pour tout le monde clair. Na mboka na biso na coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique Otobengi Kosekaf en sigle et sengeli to ko signer pétition mana. Moi je fais partie de cette organisation, cette coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo. Naza membre na kati nazali coordonnatrice na kati ya mboko ya France. Donc, tout signé ma pétition pour tout zonga nakati ya royaume Congo. Azar mon côté zali nakati ya bokonzi ya Congo. Relation oyo papa diangenda azalaki nango na papa Mobutu ezalaki relation d'encadrement en fait. Tango papa Mobutu abungi tango aye kondima makambo ba américain tellement pression ya ba américain ezalaki abosani moto alobaki na ye kokokoma mokonzi nde yango wana bomoni Mobutu akomaki koloba bilobela s'il faut que je donne mon âme au diable pour de faire un pacte avec le diable avec Satan nde yango kendeki kosala
pacte na bato synagogue oyo o Bible bengi awa synagogue de Satan o basimbi Amérique o basimbi Occident nde yango na bomoni Congo eza ko sombre na kati ya misère moko inexplicable mboko eza riche mais eza na kati ya misère. Pourquoi? Parce que bopesa Nzambe mon Congo. Et il faut beaucoup de repentance pour que nous puissions récupérer ces pays. Et nous devons vraiment trouver des hommes qui aiment réellement le pays. Ce n'est pas les hommes que Papa Kimbangu a dit dans sa prophétie magistrale qu'il y aura des trahisons. Il y a des gens qui vont trahir leur pays, mais gare à ceux qui trahiront le pays. Nde tozomona lelo bozomona bato bazo ko s'enrichir, bazo ta la misère à batute, bazo ko encaisser ba millions, baza ko détourner ba millions, mais ba mboka na bango ezo zanga ba eau potable, bato ba ye na kati ya mboka na bango, bazo zwa mai na bango ya mboka na bango, bazo tiango ba kisi, bazo tekela bango. Quelle bouzobérie, quel esclavagisme. Ata na Bible, na tangi na nou histoire ya modèle wanate. Bato baye na mboka na bino, ba indien baye na mboka na bino, ba komi ko futa bino, bo boma na bino bino moko bozo ke ndeko boma bandeko na bino, bozo ke ndeko zwa bare, bozo ke ndeko zwa mitema, bozo teke la ba étranger, oyo baye na kati ya mboka na bino, bolongwe na mai, bolongwe na mabele, bokomi ko teke la bandeko na bino, bandeko na bino propre. Ça veut dire que les êtres humains sont vendus par des étrangers qui sont venus habiter dans notre pays. Beaucoup expliquent mon nengene. Quelle malédiction. Nazongeli. Bokonzi à Congo, ezali azarte. Vous voyez, l'Éternel est Dieu tout-puissant et juste. Il a voulu faire le tour du Congo. Wana bakeliki ko récupérer corps à Papa Kimbangu. Papa Kimbangu a sala tour ya Congo mobimba. Na bomoi na ye, na kokufa na ye. A sala tour à Congo. Corps à Papa Kimbangu et sala tour à Congo. Pour na koloba Dieu est juste. Bokonje utaki na ba Congo. Elongwe na ba Congo eye na Bangala. Elongwe na Bangala eye na ba Swahili. Elongwe na ba Swahili eye na ba Luba. Et Sengeli Bokonzi zonga na ba Congo. Donc ça veut dire que le royaume Congo doit revenir en place. Bolinga te parce que c'est le plan divin. Yangwana Papa Kimbangu alobaki, le roi divin viendra. Moi-même je serai le conducteur de ces rois. Ngai moko na kotambu sa roi wana. Ça veut dire Kimbangu ye moko akoya kotambu sa mboka Congo parce que mboka wana ezalaka mboka Kimbangu. Ba lobi na tango akala Kimbangu soki babeleli Kimbangu ba yoi babanda ko sekwa yango ba koko na biso babanda ko loba Kimbangu fula mwana. Kimbangu soki babeleli Kimbangu bato bazo sekwa ba maladi bazo bika nde yango na Kimbangu sa vraie explication veut dire celui qui révèle des choses cachées. Et celui qui révèle des choses cachées, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui manque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre le mystère de notre pays pour que nous puissions sortir des ténèbres, pour que nous puissions récupérer cette maturité spirituelle qu'on a perdue depuis les décennies. Voilà l'accomplissement de la promesse et de la prophétie magistrale de Kimbangu. Nous devons récupérer la maturité spirituelle qu'on a perdue. Kimpa Vita, en 1700, il avait prédit, il avait dit, moi je pars, mais Kimbangu viendra. Et un siècle après, Kimbangu est venu. Et quand Kimbangu est venu, il y a eu des choses. Bande ko boke ndiko tangaka histoire ya Kimbangu boko comprendre. Kimbangu asala makambu koleka kutu kaka ndenge Yesu alobaki akotoko sala oyo ya salate. Kimbangu a marché sur les eaux. Kimbangu batia na kati ya tono ba souda tono Kimbangu abima.
Kimbangu sala makamu ici ebele oyo bazala tout autour na ye bayebi. Kimbangu a multiplié ba fruit. Kimbangu akatisa batu de l'autre côté. Ça veut dire que bazana ngambo mususu amai alobi na bango bokanga misu to bondela abondela asilisi batu ba se retrouver na bord de l'autre bord, sans pirogue, sans bateau. Kimbangu a sekwisa corps décomposé depuis 4 jours. Kimbangu a sekwisi yango. Mama dina famille na yeti lelo bakoko na bazali. Kimbangu a longola liboma na moto oyo babengi mama Nkiantondo. Premier miracle ya Kimbangu asalaka yangwana alongola liboma na moto wa moto. Kimbangu amema village mobimba lobi boya kotala ake kotali sabatu na kimayala ndenge bandoki babongwa na kabakomi banyama bakomi biloko mususu afongoli bango misu asali prière batu bamoni ba mama batata ndenge bakendeki na wenza butu asali prière azongisi bango normal alobi na bango zongela lisusu makambo te. Il y a eu des choses que papa Kimbangu a fait. Kimbangu atambola likolo libanga empreinte tikala ezati lelo ezate o wapi o na ba Kongo mosika na tiela te eza na Kinshasa na Lutendele libanga wana bisika papa Kimbangu atia empreinte na ye ezali mutu nini akoki kotia empreinte ani ata likolo a rocher empreinte na ye tikala likolo a rocher. Quelle est cette personne? Bisika vandela rocher zalaka na songe Kimbangu vandela rocher rocher kita esali ezu forma kiti Kimbangu vandi eza mosika te eza na Lutendele na Kinshasa. Nde yangwana makambo esengeli toyeba yo vrai juif yo Congo ayiba yo identité na yo. Yango moni lelo ti batu bazoloba te me bandeke bazoloba nde mikolo nyonso nazolobela na ba pasteur botika kote ya biso mateya oyo. Vous serez bénis. Nous sommes déjà bénis au Congo. Nous avons tout au Congo. Nous n'avons rien envié dans d'autres pays. Nous n'avons même pas à venir ici en Europe parce que normalement bangonde bakoya basimba biso na bilamba balakisa biso bisika nzambe na biso azali. Je vais vous donner ces versets bibliques à la prochaine émission. Que bakoye la biso na kusala émission likolo na yango. Ndewa la Bible lobi. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé et reconnaître que nous sommes des vrais juifs. Ndewa na biso tokoma koloba biso pena kozanga koyeba tokoma ki koloba. Les juifs sont le peuple choisi de Dieu. Zoko sana que juif angonde yo moko. Oso kansande bateau mona kana na ba mande familia iti awa na ba chaîne et traîna kana ba pantalon na ba biloko na ngo batiaka na mutu oso kansande bango na même nga pe nazali na katerere wana na bande ko lo ba juif baza béni de Dieu. Qui sont les vrais juifs? C'est nous qui sommes noirs, c'est nous les vrais juifs. Balobi ceux qui se disent voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. De qui Dieu parle ici? Est-ce que Biso Tolobaka déjà que tous les juifs? Nous devons reconnaître, que nous sommes des juifs aujourd'hui. Parce que la vérité, comme Bimalelo. Alors les pasteurs, lisez la Bible, cherchez ce que Kimbangu avait dit, lisez la Bible. N'allez pas chercher pour nous ce qui nous voile, hein? Ce qui nous endorme. Arrêtez tout ce qui nous endort, arrêtez ça. Bon, mais ma biso na rétablissement d'Israël, ça je n'arrêterai pas de le dire. Il faut bon, mais ma biso na rétablissement d'Israël. Tozonga na rétablissement d'Israël. Hein? Bisika oyo esengeli nzambe azongisa biso na bomoto na biso na bonzambe na biso bozongisa biso na nzela. Bien-aimé, aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter par ici. Voyez-vous, j'ai compté, j'ai tenu à vous donner cette émission parce que ça fait 3 semaines quand même qu'on ne s'est pas
vu, qu'on ne s'est pas entendu, qu'on n'a pas conversé, qu'on n'a pas partagé. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu qui est le maître des circonstances a permis que je puisse vous parler et c'est lui le médecin par excellence. Il est au contrôle de tout. Rien ne peut nous empêcher à le servir. Hein? Quand il nous donne le go, on le fait. Quand il nous dit arrête-toi, on s'arrête. On est sous ses ordres et aujourd'hui, l'ordre m'a été donné de venir encore vous parler. Nous allons continuer prochainement. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes les vrais juifs. Vous êtes les vrais juifs. Je répète, vous êtes les vrais juifs. Namutunayo, ofutiakango namutunayo ete ozali peuple eli ya Nzambe. Ndenge ye moko alobi awa qu'il nous a aimés. Et sengeli batouana, oh ba kosana liboma, ba izirpa identité na biso, ba yiba esika na biso, ba yeba leloke, Nzambe alinga biso. Moto abangisa ote tambolaka, mutu na yo tombolaka likolo, yebaka ke ozana Nzambe, oyo asali likolo na se, ba bengi ye akongo mongali, ba bengi ye mpungu tulendo, babengi ye mpanda jila, babengi ye Mungu wa baraka, babengi ye lokombe kombe lolo la senji, Nzambi wa mbote. Nde wana tolobi lelo tosuki awa, bino bozali abonné te, bo s'abonner, bo partager émission oyo. Soki ozali vraiment mwana ya tata, partager émission oyo, que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment.